Nabino Balandia, Info Plus HD officiel TV, ba meilleur ve Nabino nyonso bino ba o bo pesa biso toujours batana Nabino, bo disposa ka batana Nabino pona kolanda biso ngai je deboula la Colombe na sepela ka mingi tango botindela ka ngai ba remarque ba suggestion Nabino nyonso wana ezalaka bien pona ngai pona ko améliorer musala yango nde komisa nga makasi yango nde sala ke nazala o nazali lelo. Yango nde kosala que un jour ekomisa ngai oyo na kokoma. Merci bien na bino nyonso. En tout cas ba commentaire na bino, ba suggestion na bino, ba remarque na bino, ba critique na bino nazwaka yango vraiment au cœur na linga na sala yango po. Et c'est pelisa bino parce que vous êtes là pour moi, moi aussi je suis ici pour vous. Donc ngana bino collé, serré, cimenté, soudé. Et le kabula bisoté, sali moi mi collé belé. Tout ça là, sur cœur brisé. Bon, suite kaya makambo. Mais aujourd'hui, na lisolo moko ya cœur brisé parce que y a un frère. Ah, ou meli na makambo na ebisinga bino. J'ai des boulas, il faut beta ka lisolo ana j'ai besoin d'un conseil. Et pas balandi Info Plus HD pour bangonde balobaka bien. Et le papa, le garçon est venu me voir, abetelinga lisolo ya makambo komeli la vie na e. Donc, aoko quand même pas cause solution et moko yango moni a lobby. Na ebisabino balandia Info Plus HD. Comme les solonions se zala kaka na ebandaka. Ebandaka une fois papa moko boye autaka intérieur. Par exemple, autaka na Luozi, je sais pas moi Luozi, mais na ebikeza en Congo central. Atanga ki ba classe na ye kuna ti ekomi ke asala ba étude na ye ya likolo aye a na Kinshasa afandi atangi asala université na ye très bien. Asisi et afanda kité ndenge ko ba misule lo asali classe na asisi ba fandi akomi ko déclarer misala ezate na mboka aluki na ye pe musala te mais afandi ka o misala ezate na mboka. Non, le monsieur n'avait pas fait comme ça. Le monsieur tango asisi classe en tout cas sala ki ba CV na ya koti saki yango vraiment sala ki ba makambo na ye nyonso jusqu'à ce que nzambe pe asungi aye kozwa musala moko quelque part na société moko en place entreprise moko eza bien vraiment bazuye tellement pas aki mus aye ba ikosa musala makasi ya mati ba grade na ye pam akomi bien. Tango akomi bien sali ke mobali nyonso tango zokola moi responsabilité zoya esenga pe ke il faut ça moi foyer na yo moko boye po yango nde eza famille na yo. Et il avait aussi jeune fille moko bandai ko se fréquenter et sali ki akei pa ba jeune fille wana bimi quand même adopté et jeune fille avec kokoma na zemi ba continuer ki sur la procédure à mariage j'étais et suka ikana dot wana jeune fille aye na ndaku ya papa wana ba komi ko fanda comprenez moi mikolo na kin ba ko su ko sezo beta ba to ebele moi aussi je suis victime de ça donc tu peux comprendre nga. Papa wana bafandi na mwasi na ye wana balingani na bango baboti mwana liboso un garçon. Mwana bango ya liboso basaki kombo Kevin. Le papa là kombo nezaki Bosco. Papa Bosco. Mama kombo nezalaki mama Hélène. Papa Bosco na mama Hélène babalani bafandi baboti mwana liboso kombo ne Kevin. Bazaki na vie moko très bien. Papa Bosco a roulé na mwa voiture na ye mama Hélène ba provision kota na ona ndaku donc bazaki vraiment très bien. Mama Hélène na yo comme la zemi mususu wana déjà Kevin a comme na ba 3 ans. Ayo comme la zemi mususu aye ko bota mwana ya mwasi. Et raboti mwana mwasi ba ko pese kombo Dina. Ça se fait que tant boti mwana na ya mwasi maman ya ba Bosco alonge na village abino na kena tala mwana nga banda kenda Kinshasa azwa musala sala ka ebisanga ki abala botana na mona ete na kena tala ye mama ba Bosco aye na ndako Bosco ayambiye en tout cas mwana mwasi wana mama Hélène wana ayambaki mémé vraiment comme sa maman ayambaki très bien bon c'est des chambres maman yo chambre no yango yo boina bafandi aboti mwana wana ya mwasi une semaine 2 semaines
Mémé abandi moi ba acte mo boye et sunga vraiment te. Bien sûr que zanda kwa mwana mais il faut moi ba réserve, il faut moi ba savoir vivre vraiment mais mémé a sa babilo mo boye sunga te. Titi ta komi ko ebisa mwana ya mo songo balo balela wapi. Osipiza lima bebwe akola mukana tonga tati apa makosala ngate mais mwana mo sona sala gati a tcheli kolo a mesa. Na o melati ko kikena na mesa melati. Mémé alingi bongo te, mémé alingi basalela ye, so ba mémélé na chambre, so ba mémélé pe wapi. La fille là ne comprenait pas. Abandi ko créer les tantine wana Hélène, abandi ko créer les ba dossier. Mukolo ndako ye moko maman jeune fille mwana mwasi wana azomituna qu'est-ce que eloni ya mabe na osala pa maman oyo. Pour amonanga boy, elle est comme ma maman, elle est ma maman direct, je peux dire. Mais nous surtout fi wana osale bimaka mabe. Ako bima bokia som babilo ko sombeli bana ntia mo li papa na sombela oh maman na sombela maman fula na ya nango maman na sombela ke kitangwana nga senga kiyongo. Maman ayebisi mobali ne kuta bibo poto zala bien na maman peut-être no tikela ngambongo wenze déranger et pesa ka ekasimbongo wenze. Ngai nazala ataneti ki naza mopaya a. Même si le monsieur Bosco a sali bongo et pas mémé, ça ne marche pas. Mémé comme on les a qui Hortense. Et pas ya maman Hortense, ça ne marche pas. Azo linga kakate a créé ba dossier jusqu'à ce que à côté ça vraiment Ukraine na Russie na kati ya ndako. Guerre oya osakanate. Le monsieur essaye de le supporter au cocaté. La fille, madame essaye de le supporter au cocaté. Fille wa Nathalie a ebisi mobile na ebisa bien en tout cas, na sauver vie nanga na on a déjà na ok na danger. Na supporter du soute. Mobile pe a komi ermo na au côté la maman bango. C'est que tant vous avez biso mi balo bande ko la sa malam ne maman biso ya ozo linga maman bisote papa, je n'ai pas fait ça, rien. Mobala komi kokote la maman bango jusqu'à ce que abengani mwasi nandako. Et moi ça qui moi na la petite Dina, elle était encore nourrisson. Azaki na azo melalbe. Moi tika e ezate. Elle est partie avec Dina atiki Kevin. La fille est partie tellement moi si famille ba omba utaki bazaki na ba mbo de yekuti ne mtu anda osunga ba parents na pe mama kufa ki etkala ki papa ba frère mususu do esimbati afanja telebina mwana si dans ne sais pas biso papa biso so ya osala ba tension mon on dirait na baxé sous charge qu'est-ce que je fais à quelle église moi ba comme fan d'église ngo église déménager place à fan des ata komi ko bunda na komi mo ko luka moi te kata moi nguba liboso lupango ame kata se sauveta na mai ame kata sala bo et simbakate papa ana pe côté tikala ki boye mais monika terrain tikali vide oh moni ndengo za boye za responsable fallait pour fan da boye ça responsable la musala parce que dans musala place papa Bosco salaka baeba ki tantine Hélène baeba moi si Hélène baeba que non Hélène aza moi si ya Bosco ba biloko musu ba prime mususu mama Hélène mutakenda kozwa Bosco kuto atuna ngate mama Hélène atalika non le 15 ake kuna pesi ba pesi ya signé azongi ça se fait que mémé aye à côté si trouble wana. Parce que tu vois, il y a bana mibali mingi ba coopérer na ba maman. Mais je ne dis pas que ba maman nyo sonde bazala mabe. Maman musu apesa bana ba on ba conseil bien mais ba misusu. Ba mo ba ima ambasalaka. Bana mibali mingi ba coopérer na ba maman. Bana basi pe belé ba coopérer na ba papa. Ça se fait que mémé tango a trouble wana tantine Hélène akei na Dina. Kevin atikali na tonton Bosco. Mémé lisusu abandi mémé Hortense abandi ote o monde otikali na mwana boye ko kono misa mwa tenga pe na koli na ngana kokate mwana mwasi moko aza kuna na mboka mwana ya intel azalaka bien za ba comportement moko ya bien soko tindika mbongo transport akoya awa bando sunga yo na makambu nyonso Bosco na mutu na yazo kansakite abando yo sungeka na misala mwana ya ndako bwena bwena. OK ça va maman mbongo transport ngo combien? On peut ça $50, PSP $50, bah tindipe la fille là a outi na mboka aye. Fille on a outi mboka aye. Comme on est zaki Brinette. Brinette est a outi mboka aye.
Bosco croyait que Brunette allait pour aider na misala ni zakabo. Non non maman zo c'est moi si moi ça ko balande yeta moi ça mnoko mboka nda zakabi. En tout cas biloko ana il faut ici là ba ça mnoko mboka to eba tina na bango te moi ça mnoko mboka ezalani. Moi ça mnoko mboka nda zala bien il faut ko bala. Na bala Bosco abi ça va afanda nani. Bafandina Bosco jusqu'à ce que Mémé Hortense wana a convaincre moi na Bosco a commis na bolingo ya Brunette. Kevin lokwa zaki muke ba présenter que non ça c'est votre maman. Kevin a mesana ki na Brunette. Bafandi Bosco atalika ki moi na ngai so azofanda na mona ma en éducation à bien te. Il faut que na déplacer à Londres. Bosco comme na ba âge moi ya ba 10 ans boy. Non, Kevin, a comme dans l'âge à 10 ans, Bosco a zoué à tindi na poto. Aibisi abimona kende otanga na okuna. Et Kevin pa ke na poto. Ti Kevin da zakana atikala ko yeba sou mama bango te na petite sœur na mais il sait que il a une petite sœur et une maman. Atikala mona bango joute parce que bango ba comme ko fana ba quartier mo boye kuna ba kolo quartier neti biso ba to fana ba quartier to linga te batanga ba komona biso na mambo bongo akumu fana na ba côté wana Tantine Hélène na dina ba fanda na bango kuna Kevin akenda poto Bosco atikala na ndako na Brunette na Mémé Hortense loya ndako nyonso epana tellement que Brunette a muto ayaki na cop azali kamba lobate. Oh Mémé en lobande yango esalima. Mais ba Mémé wala ta ba maneti wana. Bafandi après 15 ans. Kevin a tangi na poto a 6 classe a zu musala abandi ko sala. Asali musala une année asali musala 2 ans asengi congé bino. Depuis que je suis ici na papa nanga to solara na téléphone na maman nanga to solara na téléphone parce que na mutu na yebika Brunette maman na na maman na to sola kana téléphone na Mémé en tout cas pe sanga congé na kende na mona famille na musala pe ba permettre ba pesi congé ya une année ba bisi ko ki ko kende au salma na onyo soti après une année oye Kevin pe alongwe abengi papa non papa na okoma jeudi papa mama pa bonga mais bisi Brunette mwana zoya babongisi ndaku babongisi makamnyoso. En même temps, na musala ya papa Bosco, baeba teke, papa Bosco na maman Hélène bakabwana, baeba te. Bamoni ba prime oh maman Hélène akoma abanda ko kezo, papa Bosco imo akoma ne ko son. Soit nyoka madame alembi na ye. Ngamo abisinga na zona memile. OK. Ba pesi, baeba te. Kevin aye akomi na aéroport. Papa Bosco l'état balongwa inda ku bakende bimino bebika nzela na biso aéroport ndo ezala embouteillage bakangami na embouteillage. Kevin déjà komi akiti na avion. Abimi pe na salle d'attente abimi na pe libanda aéroport. Asambika valise ne boa lui place moi afande. Bosco papa ti rabeng papa non tozanzela to kama na embouteillage tozo ya bisa panga dana bimi libanda aéroport. Ce boye bozonga kawana. Afande ti ateli ayoki na nzala. Qu'est-ce que je peux manger ici? Abaluti a moni jeune fille mon ante kabitabe. Approché à Poussani. Bonjour. Bitabe non combien? Oh 1000 francs, oh 2000, oh 3000. Pesanga ya 3000 wana. Azu ya 3000 a pesi. Azu ya fongoli bitabe abandi kolia. Atel bon na poche atal ba se retrouver que ane na ba franté. Parce que a outi franchement poto ana ba franté. A misimbo mo 50 €. ABC fi wana bi est-ce que tu cause échange mbongo ana futa yo mbongo mbongo ana ozula ngo échange wapi abi non yo simba na nkaka ngala lia la ngabitabi abita bango bien osombi yango wapi bani tu moko sola na yo kombono nani so yo oyaka no koteka kana aéroport boye outaka tie pa yo fanda wapi c'était na fanda ka boye na zo biloko na ye na teki a part côté ko sala isina mite to zaka ngala mama na ngai na yaka na teki après la zongi ça va. L'état baso la bongo Kevin na oliane bitabi. Na 50 € apesa ki fi wana na maboko. Et ko sala que ba papa ba Kevin ba koti moko. Ko maka ba mona musika ba Kevin na papa.
mais ozo solo na mo so ndenya bitena so bibita be o ko so mabita ba salite boende nini tana mutu ngonda ozo so mabita bitanga lati abantu kolwa papa ngana so bibita be o mo bibita be neza benzambe da sala ngona na couverture na ngondenge e fini kana bon le mutu tenda sala ngo ke ba maboko na ende simbi onda za salite te ngana so bibita be na lié c'est tout. Le temps papa ba Kevin azotakine wana Kevin a bendi valise ba koti na voiture batikeli fille wana 50 € na maboko. Fille wana 50 € na maboko. Usuko papa yaya ayisa bino non bomba na mbongo bomba zwa na ta ya ozesu na changer de. Kevin na papa bango ba démarrer ba ke. Fille wana tikali azwi mbongo wana akangimba mo biloko nae azongi. Akepa bango kekuta mama bango afandi abisa bi mama likomo ilekelinga lelo na oteka mama bango atinye nini. Abita na oteka ya mo bwe mbali aye aliebita bazaki na bambongo na biso te apesinga mbongo oyo fallait na changer na zongi cede mais atikali kozwa su mbongo te papa bango ya gangeli bakoti na mutuko baki atikelinga bata bakisi bazala kabo na tikele mo ne foko sala kebe futo bondela pona makasi changer mbongo na tolongola mbongo na biso ya bitabe mbongo osimba ngoka okenda koteka ti jour okuta na ozongi sele so okuta na ete toketika ngata na église. La fille a changé mbongo balongoli kaka mbongo na bango ya bitabe mbongo etikali fille ona atambola na ngo abima chaque jour kenda oteka atambola na mbongo wana na saki. Kevin era kendaki bakena papa bango bakomi ba mama bango yambi très bien meme yambi bafandi ti eleki 2 jours afandi mo ko rejoindre moi moi c'est un aéroport comment moi ça cause respect makasi benga lebi ba se kishasa bakasu mukata azoteka bon ba baloba azoteka biloko azoteka na nzoto mais wana omona ki azoteka biloko ni na respect zo se respecter aki to ko za ba condition vinde et sali bon est-ce que na omona eli susu Kevin a commis qu'on raisonner fille wana na muta commis raisonner ti je me sois ici chauffeur na bango to ketika ngo côté aéroport baki côté aéroport ba komi akiti atamboli comme tuna fille moko ya côté kabita be bomona gabi to mona kesute aya kilobi lelo ayete afanda wapi pa bango to ebite to mona ekandenge aya ka côté ka awa Kevin azongi akomi so afandi akanzaka fille wana mo kanza apisa inga komune pe na bosa ina nga kombo nae numéro de téléphone pété le côté nzambe bafandi ti le kaso une semaine azui sous chauffeur ba auto ketika côté aéroport babandi ko côté aéroport wana ko maka badara ba mata aéroport wana batu baebi côté aéroport baebi côté na lobi badara ba mata ka aéroport wana boyata la boya monifi wana na bitabenika na mutu ateka abi chauffeur telema chauffeur atemi Kevin akiti ya moi c'est atela tonton oyezo mbongo no yango to lia na biso te to changer to longola ka mbongo na biso ya bitabe mbongo no yango abisa bitenga dana sina bosa na mbongo na eka na tala oboni oteka bien non oteka nanga bien miko uti oteka pa bite na utai côté boisko na matana côté aéroport après na bima na mataranda ku malembe ndaku na bilo kenda makolo na kenda ndaku makolo Komono nani apesi kombo na eba solo liwana ti esili ayebisa bien en tout cas naza mingi ya opeso te soki ozwa carte nanga oso oza na poso benga nga oza na problème nyonso yaya nga na okokana nga te mama alinga dete tozwa biloko bato misusu e sala mabe parce que to sali no mo reto moke parce que mama Hélène erakendaki na mwana na ye ya mwasi alakisaki vie de prière moko oke mwana zaki mwana moko ya tout droit mwana ya sembo ayokaka mama na bango pas mal mwana basambela na mama bango do basambelaka vraiment en plus na ba prière na bango batikala babosa kite ko sambela pona papa na bango na pona ndeko ne ya mobali la fille mama bango betela ke solo tu as un grand frère. Moi nazaki vraiment juste ba fandi apesi carte wana azui mbongo mso apesi abite na ozwa na ngate so nazui mbongo esala bien te mama biso alingata binono ozwa mbongo yebisa mama ngam na pesi mama biso yebi ote abite ezwa kaka azui $100 apesi abina bo gardaki kende na yebisa mama bo salela ngamoko mna pesi numéro na nga ya téléphone yango soki bomoni likambo ekomeli bino bozuka numéro na nga bo benga ngai ba okanga ngai problème ezati. La fille a Zumbon.
aye koyebisa mama bango bandi kotomboka te yo za boye pona nini kozwaka bambongo bato seke yo olingi mibali ya mimama te moto yango nayebi ane mobali na ngai te alingi mpe ngai tatika lolo bateke alingi ngai kanda asombaka bitabe wana nde asepela aye koluka ngai lisusu akabeli nga mbongo fandi tofandi koto na ndako ya bakevin papa bakevin akomotuna kevin mais yo mpe bando oyebo est-ce que on a mosala bino salaka kuna okozwa mwasi te obala ya bisabi oui normalement nde nayebo il faut vraiment nabala il faut naluka mwasi nabala mais je suis pas encore prêt nazela nana ata mwa ba un mois soki ekoki nde nakoki kokota na démarche wana napema nango Kevin afandaka na papa on ba coopéra très bien na maman ya bango mwasi ya papa na bango na meme bafandi ti Kevin aye koluka lisusu la fille bakutani lisusu ayebisa bino nga aza mposa nasolola nayo atuni abi eske mama na azalaka ye moko abi wi tozalaka nga na mama ayebisa bi so lelo mobali aya bala osala nini abi nayebi te bama nde moto aodeside na nyonso abi mais soki yo olingi deja mobali yango abi te nga nakoki nanga kolinga mais décision libala makambo nyonso mama moto aosala yango abi nga asepeli nanga na bala te moni oza moto bamituka nga tanga sali te bayebisa bi non nga nasepeli nanga parce que il y a d'autres filles baza bango na mbongo mingi te mais so otalika ba kitoko make-up kotuna elongi ne ekota te kitoko naturel Kevin a craqué la fille. C'est non, on a posé un ballon. Non, et simba te, maman kolinga te, moi na aïssa bité. Mais ça a chance na ballon. Maman bino a oboyate. Azumbongo lisusu a kabeli $300. Quand la fille rentre avec l'argent, elle a kisi maman ba dit yozo yo kate. Yo na mibali no komi kolinga na aéroport, encore kenda oteka na aéroport. Komi kolinga mibali, yango ba komi peso monga isa mite maman eza bongoti. La fille a ébisi maman ba onte kete muto wana lingi non. Elle dit non, c'est seulement le yaya là, o aya kana nde ayelelo akabelinga. Ya komi mobile na yo, asabite maman komi mobile na ngate, akabelinga kaka. Kevin azongi. Bafandi tia eko bisa papa wanga mi papa. J'ai trouvé une fille o ngana sepeli nae na balai. Papa wango era yo ki bona meme na moi sa papa wanga sepelit. Et papa me ça tête ça ko to prêt. Yo ko balelo moi si biso to ponelo moi si yo mo pona moi si na yo. Po to le bat un jour te ke obino batu bo sala bo bino batu sala. Bi ça va. So na komi prêt ya oya nae awa na ko ya nae. La fille na les garçons balingani. La fille et pas maman bango abombi ke alingi déjà mobile. Abima kana bilambani wana ya salite tena mutu aye akomi na coin à se changer à la tikitoko. Ma bango quand on dira que somba bitabe ateka, au somba le bitabe te. Bako kena garçon na ba fani na bango ba meli ba secret ba sololi ti. Erba linga bazonga mona garçon na pesi mbongo. Ye pa koyaka na mbongo alakisi mama waka saka ke ateki bitabe. Ça se fait que quand comment tu peux épouser une femme sans la goûter? Comment tu peux épouser un homme sans le goûter? Kevin dans la fille bolingo mati ti jou mususu quand des ala ba fani ba sola ba courir les kan na nzoto. Kevin o te toke ba benga ngoni le zoom moko ezala koto yo tofuta tofanda ta moi repos ata moi c'est qu'on est à ba 1 heure ba 2 heures ba 3 heures je sais pas moi non le makaka tofuta tofanda ta repos. Kevin azui la fille bakei ba komi kuna ba futi mbongo na réception ba koti na chambre ba fandi ba bandi ko beta masolo muto toucher muninga azati babeti maso babeti ti ereleki toki na biso au lieu de ranger parce que il y a d'autres filles au côté de la chambre ça lieu le côté a mono yuma mono pede a mono yebi le côté mais la fille est le lieu le côté le garçon pe garçon musu ba futi chambre na ye pona yo a côté pe kuna ti abimika bongo atali oka photo jamais garçon pe le lieu le côté atalika tokendika bakei bafanda na bango basola so bakomika na point wana o Eva yaka na mbuma epa Adam so bakomika na point wana bango nyonso base décourager kaka
ti et kosala ke Kevin ayebisi la fille abi prépare-toi samedi non zoyo oya omona ba parents na ngai apese pe mbongo abongisi suki asombi bilamba alati pe propre. En tout cas la fille était belle aza kitoko moi ça baye peti baye na ndako pa bakomi pa ba Kevin papa Bosco amoni mwasi ya mwana ye mama Hortense amoni mwasi ya mwana ye mwasi ya koko na ye Brinette amoni mwasi ya mwana. En tout cas bayambi ye na esengo bayambi la fille donc comme une reine basepene Kevin ayebi kopona osali choix kitoko mwasi kitoko boye oze kolonine sololi bayambi vraiment très bien. Basisi papa Bosco abengi abi mwana nga oza mwana nga ya mwasi bengi aza mwana nga ya mobali yo poza mwana nga ya mwasi ndako oyo eza ya yo kokanza te ndenge oyeba oza mopaya to yambi yo lelo mpo oyeba liboso nyonso jour nyonso oza na poso oyo oya na ndako o porte eza monene la porte est grandement ouverte mpo na yo nyonso oyaka na yo vanda na yo oza na posa eloko osenga nga ta papa nasomba lipapa eza problème te oza mwana nga ya mwasi. Parce que papa Bosco wana na maman Brinette après libala bango babota ki peti. Mais papa Bosco ayebi neka ki azalaka na Kevin na wana mususu akenda wana c'est tout. Babimi la fille pétant babimi bandi ko kende papa Bosco wana akabeli $100. Abi sa bizo futa transport. Abi merci papa. Babimi bandi ko kende la fille na Kevin bakei. Par contre, dans la fille a dit que Kevin a bien la moni ba parents na. Yo pe faut ça makasi oyo mona mama abiso parce que nazaka na ye moko. Nana bato belete o na olakisa OK o entel o noko boite na kana mama na ngai. Kevin a dit bien ata siko so bito ke ntoki abi non siko te fona ke na préparer no moral la maman na oyebisa au jour. La fille peut aller afandi maman na bango. Elle dit maman tu vois problème eza boye abeteli lisolo nde bakutani na Kevin tinde Kevin akomi na bolingo na ye tinde bambongo ayaka lango nde Kevin akabelaka ye tinde baye kokoma na projet ya libala ayebisa binga deja nakendaki na famille na bango namoni papa na bango namoni mama na bango namoni koko na bango et ça reste maintenant que le garçon aza na posa amona yo parce que nga nayebisaki que je n'ai que toi ma maman na ye atali ekanya bi okomi déjà prête ya obala ayebisa maman je n'ai pas le choix. Elle s'est dit ça va. Ils sont bas dans mon collant mon aki oya na ndaku aye. Fandi Kevin a yebisa maman abino na oya lobi. Te ABC te Kevin ka bakutani na ba so betia bioto kena ke tika le na koma tie pa bino na mona mère. O yebisi maman te maman abina koma tie pa bino na mona mère. Babandi okende batiki mutuka bakeba kote na bakitaka ba mati okatima yo kiti o mati bakomi kuna bakuti ndako na bango kama bikok na bango mama bango akangi na basinga ndenge nde tokanga wana biso nyonso toyebi yango. Oh ici c'est chez nous oboko wapi mama mama neti eza boye bamoyi beseka kebilanga tozela ye abimisi moi ebonga na bango atieli Kevin afandi bafandi bakoma ba 13h bafandi ti ba 17h30 maman azoete Kevin a dit nga na mona bandoki na nga eza musika na tika pe voiture musika na kenda zo voiture na kenda ko yebisaka maman ke na yaki mais na koya lisusu kaka Kevin abimi akei la fille a uti kotika ka garçon azonga boy amoni maman maman yo pinze ta bi ratamaka mususu atuni nini quand il me donne na ibisa kiona aya kia ngamuna bi yo yena yetio na ndako na biso mabe kia se pelika na ngamuna place na fandaka mu esani akeyo akeka sikona uno na ototika yo nzambe ka yebi to komona Kevin azongi Kevin na la fille basola na bango très bien mais si bakomi na point bakoma na simanzeta figi bakoma ate au moins Kevin a découragé la fille pas découragée et je n'ai rappelé mon douter. Parce que en connaissant nos jeunes filles et nos jeunes garçons, le lieu à Kinshasa, comment tu peux épouser une femme sans la goûter? Bazana bango bongo. Si et ça que Kevin a yéju musu na batongo. Aibisi la fille a dit non, ngai penza lelo, non pas abino.
mwana mwasi pe afandi abongisi pe mwa ndako yango abongisi ayebisi mama abango te. Papa, la fille atalaka avec Kevin aïe. Ah bonjour. Bon, aujourd'hui tu es encore seule. Non, maman est là. Maman Zali, maman Wangosko alala ki na kati ya ndako. La fille azukiti acheleli. Kombo no nani? O kombo nanga Kevin atangi na kombo mboka. Papa no kombo ni nani? Papa nanga kombo ni Bosco atangi na kombo mboka. Bon mama no kombo ni nani? Mama nanga kombo na Brinette atangi na kombo mboka. Maman no Brinette. Ah bon? Maman on a taligne, ce n'est pas possible. Abi zate ongo na okanisa. Moi est-ce que moi ça maman ni nango combien j'étais bo abizela. Maman koti na chambre abi misi ba photo bi ba mère ba batela ka ba photo akala. Neti nga ba photo na nga bo beso na keka e pa ma Sabina na omona. Abi misi ba photo bo bébé wana abi misi ba photo tali aye kozwa photo moko ya mwana moko boye azana ba 4 ans. Aye nango aye sebi yaya o photo oyo eza yote jeune wana ayebi photo wana akuta ngona ndako na bango azwa photo na ye ya bomwana parce que ba photo na biso ya bomwana to lingango makasi netinga ba photo na ya bomwana zaka na basu azwi photo ne ya bomwana atia na porte-monnaie ne atambola nango. Siko ezaki mibale moko etikala ina ndako moko yango na mama bango azoka kina. Atuni ya o yote. Atalebi mama ozandoki ozanani photo nanga ekomi pa na ndela bi ezayo abi oui maman c'est moi zela. Ni pa fongoli porte-monnaie na abimisi la même photo. La fille c'est quoi ce trouble là si maman wana na yabi peut-être ni bossa oh de chez nous ni bossa là. Kevin, comment photo o ezai pas maman et ça peut pas na yo. Maman, comment photo ezai pas Kevin et ça peut pas na yo. Maman kwei. Maman kangami. Basopeli maman mai ba réanimi maman la muki. Maman fai na mabela biboya. Ba ya bibo fanda bino bale afanti ba. Ai sa tuni maman bina kana question na otuna bino. Yo za mobali ya za mwasi bolingana banda bolingana wana bo umeli déjà ba un mois yango OK na ba un mois wana est-ce que aussi bokenda na sima nzete ya figi oh non maman en tout cas oza maman eloko mongo te tosola na bisuka abunito abi boyebisa nonga avant na yebisa bino likambo ona nina loba Kevin a juré la fille peut a juré abi OK Nzamba zwa lokumu parce que le sambo nanga ekokisami. Le sambo no ekokisami ndenge nini. Maman na bandi ko raconter bango histoire ndenge azaka na ndako ya papa Bosco, ndenge libale bebaka, ndenge yakendaka na la fille Dina, ndenge Kevin atikalaka. Ah bon. Kevin a dit donc comme tu es là, tu es ma maman propre abisi abi oui. Maman oyo abota yo ndenga. Mama wana za na ndako na yo, na ndako tata na wana. C'est la maman o koko na yo mutu ayaka na ye utaka na mboka po abala papa na yo po ngana kende. Bon. Oui, c'est ça. Na Kevin, na Dina, na mama wana. Baleli mama na bi ezako tuka balela te ezaka motoko misa nzambe parce que prière nanga ezalaka un jour nakuta na bana nanga nyonso nde nakutani na bino lelo. En tout cas ndeko tellement zaki na émotion makasi akokaki suko continuer di solo na ena noté totikela ki eta akita nanu émotion eleki makasi akita nanu mokie nde akokontinue li solo wana ngape na oya kosilisila bino li solo wana lelo nanu nasuki wana. Merci na mon réalisateur Gypsy abonne les valables ngala bakisela emoto moko bien nasuko nango papa social. Merci na bino balandi na ngai ya ebele partout dans le monde. Je comprends que vous olandanga vraiment sérieusement na lela bino fort ba meilleur ve na bino biso nyonso tozela ka kozonga mwana nzambe inshallah nde tokutani.